Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ndenge ngala bino to solaka chaque jour émission nous voulons savoir émission oirataka jamais na banda ko na bino pe jamais na kati ya ba TV na bino ai na koloba me na koloba te pona bino ne botinga na lobati kande masolango ezalaka toujours toke mbangu liboso na bande émission na pesa quelques mbote mokena ba basunga ya champion na moi loko esala moi bien eti vinanga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo pe na boso nteko bakie Verikitola na France ya solo makuna kotoza lo sako vinanga kotozali et bongo ya fedingo male coutumier papa na kinge kwime donc ndenge zalaka tolo bate na le bongo président du TSI monsieur le maire de Jivox vraiment na lobi ke papindonga le voyant choix exacté papindonga le voyant choix exacté na bosente ko bongo vraiment Chanel Bakine pe ya solo Binette Lonzoka kasi ta kubanda babanga msusu na sima na bana na émission to kosola mabanga na sima pona bobo champion local lo baka mingi abaka mabanga ebele na bandi na émission na ngakolo bakie nazana matete nazana matete nazana nani ai na lo bate na ebite na ko présenter ete yemoka bi présenter wana lo champion local lo sali contre na sali contre te nazana mettre chuma wa kumai naza na mbujima ite na katanga te na nini naza na province ata moko te naza awa na kinme naza na maître Chuma wa Kumai aye ko sala nini na Kinshasa mbote maître Chuma mbote papa maître nini na mweke elunga kanda ndiko na kanda bato niko na makari sana niko na makari na colère plus que lubano kanda susu ya nani asalio nini obike na kinya bayaka na kanda te kwetu kukatanga kuko makari kama kukini hakuna makari kukatanga kuko makari sana please makari sila nanu to pesa meta ko to mbote to zonga na makari na ese mino baki bomona kitango bata mbujimai ya Lubumbashi ya mbujimai bayaki to ka chiluba na plateau ningana na chiluba siko to batu ya Katanga bata Katanga baye bogi pe makari donc Swahili lelo ezala national to baki bien to ça émission na balangue nationale nyos yo sale fort yo kaka siko yo kitenga na ko expliquer makambo balo pour la champion local azaka tout est kota sur la balangue nyos donc na wanda ko expliquer mke balobi mo lingana mke balobi Swahili mais yeba ke langue nationale bote mingi famille mete comme nani DT Charlie bino so boya kana ba DT na bino mais atona ba DT ya jeté na Kenya so awa na bike oyeko accompagner Maître Chuma parce que Maître Chuma lo bake belé na ba YouTube lo belé to landaki belé mais tango to bengisi ngai te na boyi na ngambo ndakise ba mangandika tango ba bengisi na Kinshasa azuyo lokola azuyo oyana ye o accompagner yo DT na ye oza sûr que ninga ye aina ba problème et ba problème fandaka pa kina kisa ba problème fandaka problème nini nekala Kinshasa bakatia ya danger o bazaka na kindo taka aweza central tokenda to zizi na Lubumbashi to zina ba Katanga to zina ba Congo to zina bandundu to sangisango ana kindo siko bino ka ya province moko boye nango bon on a sema ki bakatia ba mingi sa Kinshasa ba danger mais hapa mimi naona sema Swahili deja ndio bakatia mingi bila kimbia deja bila kata mai bila kimbia bako sayoti bon comprendre alobi boy bakatia o bango bayebi ki ya ba danger esi bakenda o baza o tolo ba danger bana ba danger te mais amis bale bobo kuna sema kibeko danger hapa si hapa tu kuna sema deja washo kwanza mbebo na kimbia donc Kinshasa tunataka chira mona shimama kachaka kama kota moya na shimama mbele akuya onekanike tona hapa naza ko zongelo mukene na tangelo no bakachero ngana bia makasi na kinya na tuna na Maître Chuma so ndingo we na kanda ezaka parce que ba bengiso oya kobunda to eza parce que yoka kina sango balinita niko invité natoka kukatanga ndio nikuye hapa ndio ya komba nikuye ni déclassé hapa niko bien déterminé il faut te comprendre place à bébé alobi boy alobi ke azaki invité donc il azaki invité ayaki te pour balongona ki bon ba déclassé que comme balo y a une décision
Bon, je crois bien que bon dans lobby. Bon comprendre ngana bi que baté belé ba bi champion local ba na Swahili. Na lo baté na yoka ka mwanda mdambo. Bon comprendre ngai ba Swahili ba katange baza belé ba ndiko ki sangani baza belé. Benga ka mutu mwa ki sangani kuna ndako a expliquer yo bien. Ah wakine baby. Sikoyo lelo tokende na masolo na biso Maître Chuma. Toyoka kio na ba internet. Olobaki mwa mingi toyoki yo na ba YouTube ba WhatsApp na ba groupe WhatsApp olobi mingi lelo ba bike oya ko bunda na champion Malema mbeya oya ko bunda na oyo asukisa ba ye ba benga kai azana bana mwa mike boye soki misato mobimba. Est-ce que oyo kwa ke Malema vraiment na Kinshasa o akoya papa mais ni ko na déclassé Michi Due qui champion. Oh, Michi Due champion ni Chuma Wakumai. Jo champion. Ule oto unataya champion, nuna besoin akuye présence yangu mitu patane a live ni mu déclassé. Michi Due champion, Chuma Wakumai jo champion. Malema nini mina kwa ni ku déclassé. Attention, mweta mo continue kama ba champion wana ko mo simba lokambe. Tourmaillon, l'homme à Guéra, immeuble, barre de 36. Hier à Sakanarate. Simba na Malema bokoyi ko bunda pe bunda mais soko qui est-ce qu'a lokamba yata kabwe nzete ni aba batoto ba Kinshasa aina Katanga iko bien préparé na kuonesha sasa ku Katanga mimi nakuya hapa bakacher ya kisasa beko na pharmacie mimi nakuya na dépôt parce que bakacher ya Kinshasa beko na pharmacie mi Katange mi natoka na Katanga na dépôt. Je crois bien que madame alors biso ba katia chasa awa bozaka na ba pharmacie ya bakisi ye ayende na dépôt dans éviter tout monde ba katia Katanga musiba yaka awa na pousse mo bakisi na éviter yango kuna na Katanga sikoyo maître tu peux te dire sur le bien parce que ba kinob et belé ba Katanga belé ba na Kinshasa ba bengi sur la téléphone ba bi et tu as besoin Maître Chuma aloba Maître Chuma alaka biso Maître Chuma a expliqué biso ce qui a bêti na éviter bon na éviter bo benga ngai belé aigle ne au sola kana na sur le téléphone Maître Chuma yo na ye azape na besoin ba soutien na bino boya moi pe afin hôtel boye moi crédit moi nini au salaire paye bien pour na préparer les sous bien makasi aigle ndeka to so la kango donc et ça la bien makasi bino mo penga li on est beau soutenir pour na préparer combat bien na éviter to yana escantrino vana songa sous antrino mettre tu mo bi aina dépôt malgré dépôt technique quand même technique kwa kote na ya nguvu sana c'est qu'il y a quoi eko tout complet na mambo yote kwa awezaka unakuwa mtekniki utamkuta mtekniki unakuwa mfetish ndio kimbia moto anze na mbio sio basangeli bino abino boy mukiebo sio basangeli bino donc tunakuwa kiloko mais tunakuwa na nguvu hata ya 500 personnes oui zela nyeti bakachera ni yo zo boko beta ni bakachera ni oyo nyonso kuluka bon na bakachera nyonso bakachera bato tunataya nani lona ko nguvu oya nyosa awa bata makasi baza ebele soko zi natala sibolite papa sibolite aye kuti basimba kete pa ye epiba ozi Malema bobeta azapi Malema na minute azana cimetière ki osaba prière makasi te mais si tu soko fungela ma cimetière yote kulanda kunyana ku Mukongo déjà dépôt isha kufika yanda ku pharmacie mais dépôt isha kuya. Bon, tu as Maître Fibo. Maître Fibo. Mimi niko besoin na Malema ule unasema. Akuye, tukuna mupika tunambeba na kumba tundana ya Lumbashi. Tia Malema attention, obi combien de cercueils ya awe koka ete. Que son âme repose un peu éléphant Njoko. Éléphant yaki awa zu Malema côté na cercueil pelimote ziki nyonso. Siko boko memae na nini ndenge nini ata bino moko. Si tu kuna mobile tondana na Lumbashi. Vraiment il est batuka king ba yuwe bote. Tena naita sana bakatange bale bote ko mu Kinshasa omu.
mkuye sana ba mingi vraiment. Si bandoko no tuko hapa tunaona kumfurahisha vraiment. Mtafurahi hata midesiva hata mkintu kimoja. Bale ba champion basha kuya bale ni bale. Mais hapa tunakuwa na double champion. Chuma wa kumani na depo mujima. Kisha kufika hapa. Ana pharmacie hapa na depo. De pharmacie. En tout cas, ngana yoka chuma na sango. Première fois ndé na première fois na fana na plateau na ngapa na yoka na sango na yoka na sango. Lelo azana ki. Malema nezi kugeuka mustada na kwa makuta kabula yo bakino bana lekuri akuri. Malema soko yoka makamba lobino. Mbe lobite mais nazana nga pour malema te, nazabe pour binote na kaka na kati ya nakakata mai na telemika ko tuna ba question pona ndena yo tuna bino abwe ba kena ko tuna pe malema ngai ngana za kabongo kitu kutayari na ebite dete mekana nukopesa message parce que les katange baza ebele awa na Kinshasa meka kopesa mwa message moko muke bazela nini na ba combat oyo boyeli awa na Kinshasa na biso bo sala combien de mois so bo sala ka ba semaine bazela nini. Voilà. Mina sima banduku yangu bote bakatangi. Bale beko umu Kinshasa. Mukuye tukutane vraiment. Na kama munakuya soutien yenu itafanya bien. Itafanya un plus kwa shile twiko. Chez tunakuya ni kupika na kurudia. Atote mipatisha hata kiloko. Tunaona huko baba nakuda nkwanga chez tunakuda Bukari. Chez tunakuwa ni kubapika. Cette fois-ci, ils ont sous Chiluba te, ils ont des Swahili. Cette fois-ci, Chiluba te, tant baluba benga kabatuna bango, tout le monde a monté, tout le monde a plein. Bayaka est belé pour ne pas soutenir. Lelo, bisonde, vous comprenez, voilà ngamna biso. Donc, faut peut-être avec sa volonté, voilà, tout soutenir bande connaissance parce que ceux qui ba, oui, ils ont le coup la katanga ndé et quoi. Donc il faut tout soutenir bon na bon bino bokasaka nga singa mbongo te ata na présence wana pe epesa ka moi courage tant bobete ba maboko bosa nini epesa moi courage mais c'est posa bezo kutana bango ba pesa numéro de téléphone bobengani pour kutani au soutenir bango mais ça la bien maître Chuma to beta no lisolo lisusu muke oyebisi bande ko nso bakatange o bazana kini opesi bango message ni. Ok, je m'appelle Chuma Wakumayo, Shoboka, champion de la province et de Grand Katanga. C'est moi qui fais la loi. Nalobaki Swahili makasi parce que bande konanga nyonso baye ba Chuma zanan. Awa nazoe bisasiko ba fanatique ya Kinshasa, ba Kinois. Na yeko déclassé. Na Katanga balobaka Chuma Wakumaya c'est abeti ba Grand Kacher. Tina etingwe. Akena Katanga lobi boy. Na zone ka Chuma Wakumaya. C'est là notre pause place. Linga ko déclassé hier. Beta PVD. Papa, mwarabu abeti nga na beti abeti ye. Tika boya VD babeta ka etia tika boya. Ozo boya. Na pesa ubanti. Kota na YouTube otala makamboti. Ozo bisangani. Oyo kimisa lokambate. Nalobi wana via lokambate. Nalobi boye. Ye azwaki nde chance. Na ndenge azwaki sentir ya di Congo. Azwaki chance parce que Katanga ezalaki te. Nde réponse ngana ko pesa yo. Kaka oza mobali benga yeti. Tika boye. Nalobi boye. Akoyeko kitana akoyeko yele. Nalobi boye ngana ye na pharmacie te ngana ye na dépôt. Nalobi boye. Kaka oza mobali benga ina ebisi. Avantage wa Zouaki pona Katanga yaki zana benga no nani si na yebi motote oyo lobi aza champion ya Kinshasa ya Congo ya nini aya na déclassé si no tanga na ngati na boy na si aya obeta ngai donc continue message na obanda loba papa na lobi boy nzoto muke sumo ebele nani ayebi ngai te na États-Unis na Dubai wapo ba yebi chuma te nga na lobi na lobaki na Swahili pona bandeko na ngai ba Swahili bayeba Chuma Wakumayi aza na kini sikoyo nga na lobi boy naza présent nga na yebi champion te na lobi boy bakatange nyonso na yebi sibino boy oyo akokota na pour na ngai aza na pour de la mort aza na pour de la mort parce que nga na ye na pharmacie te nga na ye na dépôt ozomona bango bakachere awa nazo beta bango nyonso siko na ebisi bango aza na pharmacie ya muke ngai na taxi siko oyo apesi mbongo na pesi siko kisi atikali pe na mwa ndambo ya kisi. Moi ma pharmacie na binana ya mikidi ya mikidi wewe na ndio ka Swahili bien te na okina lingale sera bien
bapharmacie bikinini boyaka na mbongo na kuzu oyeka obatami na kuzu sino te oyoka soni batekelo depo mete yebisa na siko awa malema pa otambanga ka obeta yo siko oh azoloba mpona munoko na ye sepela ti oh malema nalobi boye azoloba mpona munoko mpe eyoke mwa esengo elobi malema ese nazoloba nazalaki na lubumbashi azaka na mwana moko moke babengaka ye soki nani wana epube nakolia ye ti mwana wana nakobalusa ye mbongo te bakilo nyonso bakozwa mbongo ti l'homme de multiplication aza awa ti l'homme de multiplication nalobi boye nakobalusa aya na mwana nayebisaki ye lisusu nalobi kaka oza na mwasi na yo na bana na yo bakotaka kati ya loyenge awa katanga ye awa ebisa mwana na yo mwasi na ebisa wana ye katange wana ye aza demo aye na pharmacie te aye na depot oka osekani okay na maiti oh si tu mwa kumai pe azoloba kokende na maiti attention tu sida kimaki oh papa sida nga na beta sida te oh stuna bangoti sida lala te nga inde moto alalisi sida par 3 te 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Singa yo na solo bati, benga sidati. Benga tu, bazo tuna bangoti. Na tu esanga malema tika nae. Malema zo sala ndé kurdi so na ko beta yeti. Na ye ko tala ki champion na ye malema abeta ka bato, to mona kaza champion mais akutani na mwalo. Na dépôt. Mais yo na signaler si bolita zakana sima na ye. Papa, na lobi bo na ebisaki yo si boliti. Azwaki sentir wana parce que azaki na chance katanga yaki te na répéter combien de fois na yepe kaka ameki kaka koya na pembeni kuna na kopelisa ye moto elamba nyonso yango na kotumba yango akopela moto Siren Leblanc koya oh papa ngana lobi boyo insili ngana zana témoin te na sima na ngai na yende ko corriger hein na yende ko corriger ba onyo so batia kama kelele lelelelelelele Sata yo akiti na Kinshasa. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe Sata yo yemo comme personne. Donc ngaite yemo kabi aza Sata. Na boy na ngai taya muteza la taya sekei mwandanse me bambanga ndikana kufaela mama fidi. Epongo Antino. Tu bete na lobi aibisaki yote histoire na salaki Shagira. Ka onyo simba simpenza Shagira. Na lobi boye siba na lobi basangana bazala ta 500. Ndeko na yo na salaki ye ndenge nini tozo bengisa ye to bengise auta Luanda aya na bakisa lisusu na beta ye lisusu te ko bete ta mwana mwasi ko bete na bona ngaba bibi aza mwana mwasi ya na bona ngaba problème Antino to le bananu ba kombango au juste ezana datini bon ate olingi na tuna kayo na lobi makambo ya makomba ngai makambo ya kotuna ekozale combien ngai ata lelo ata butu makambo le combien ezate ngai ata lelo awa ngana kobeta ata lobi na kobeta ngana zana besoin ata sikasika oh papa le combien ndenge na tuna Antino Douglas bambote kuna yo kande ba beta batna bino kwa bibe bampuli makambo ma semaine ezate ngata lelo benga bangoti naza bien préparé ozana besoin na fanda wa pona bon profiter ngai moyeba secret nanga d'ailleurs linga ndengo yemba moko kudu papa awa na yebisi na kana kuti kachere na nzela bino bakachere mozala kana besoin ya kotambola kaka na kuti yo na nzela yo moko biloko na kosala yo na nzela nde bakosala combat rapide opération beta kachere na nzela opération beta kachere na nzela ebandi lelo dande baza to le kasu nzela matete to komoleka ka musika pa to banga ba beta biso menga mona kiola so banda kuna bango na besoin ya oyo oyebisanga ndako ya ye yango wana ya ye lelo nalalaki te encore attaqué championnat du Congo kana zalaki na Dubai to sola kino na nini na message tango sina na Dubai ba bengisa yango tona ki osama makambo donc le yaki awa mbele na yebita lenga ko kata ai kata ai nazo kata les seuls mutabeta tutu sida awati a compliqué na suka nango akimi lokamba mais yo bete quand même na ebité tout na likambo muke est-ce qu'il Antino tu es pas na yo peut faut geste la aile gauche aile droite tu le sais pas na pona tout na muke Antino lelo na moni tu mabandi ya ko tomboka na komo kiver ko chiter pona
non yoza bora lokoso awa nakolela mama fuidi nazonga na kotunaki lelo boye Kinshasa ndenge bokobeta biso mpo na oloba te bakobeta ndenge bokobeta biso ntango bokozonga est-ce que soki moto alobi ke abengisa bino lisusu ana kini bokozonga lisusu tokako tutakuya est-ce que bokoki kosengela ngai message bokotinanga message moko te esika ya baproducteur oyo balingaka kotiesa bakomba oyo balingaka kati congolais opesa bango message mpo eza teke lokola champion lokala yo lobelaka bakati bino mo boloba message moko esika baproducteur mpona soutien na bino. Bon, merci sana kwa parole yako. Shie tuko pale tuko njuu ya bantu. Bon, mimi naria tena sana juu ya ba sponsor. Bale boto napendaka mouvement et sport et wakati. Il faut rappeler bon que ba député ba Swahili pe baza oui. Ah ba député ba Swahili baza belé. Ba ça na gouvernement na biso belé. Voilà. Et puis na profession na kuita ko ba konzinyo somboka. Ba ya vraiment ba sunga biso. Ba député ba sponsor ba tout o balingaka sport ya kati. Ba ya ba sunga biso tozana kati ya kini. Beaucoup sepela. Boza déjà ya ko sepela. Po toza déjà na terrain. Toza sur place, toza na terrain, toza na Kinshasa. Atuna mukati mu Lubumbashi se turasema kukatanga pana tuko mu Kinshasa mtu unasema. Si atuna lole tuna chakula na lole tuna tosha. Ule tatawa kumbele yetu tutakutana na shie. Tuko pre mambo yote. Merci sana. Tuko pale chombo ba sponsor wetu wala wantupenda shie. Batatwita kwa numero yako kwa telefone. Mnaweza kutupata kwa facile. Mnaweza kupata numero ya champion chuma kumai 099 40 130 99. 099 voilà 099 40 130 99. Je crois bien que le numéro on a commis bien na CATV awa ce que vous avez besoin benga allez kama uko besoin tukutane unaita ile numero mala moya na champion wa kumai champion de double champion na ebite dans le bandini bandiko na biso unapika bandiko na biso ya toka kule mbalo yo bino nde boye komeka mabela Kinshasa soki ezaka pilipili to mungwa donc faut bo soutenir ndingi bandiko baluba ba soutenir bandiko na bango et osala biso pe bien makasi numéro yango wana to tiena se ya bande kana biso soki olingo benga obengi oza chuma ye moko champion na bino donc aye awa atuta na pena ba champion awa esala bien makasi na ebike akobeta na ebike akobeta lokwa muiba mpuli mete chuma kumai message message on a sengi na ba sponsor ba sponsor nyonso ya mure ya kati ya Kinshasa ya place nyonso même kaka osana besoin ya kotindi la kachère na yo lokola chuma kumai moi mbongo pona esali ça parce que awa déjà nazana kati ya entraînement nazosala entraînement pona na moyo kaka esenge bilenge ya kati ndewo toye nango chuma wa kumai nazawa na matete na yeko beta bakinois lokola na yeko beta bakinois moya ebele ba onyoso balobaka katanga eyakaka na Kinshasa te lelo katanga yango oyo ngai wa shoboka champion de la province l'homme de Piti-Jempite tikanga ina leka Piti-Jempite l'homme de Piti-Jempite kaka na lobi Piti-Jempite eza koloba lekisa ngai na leka siko nani aza kuna nazomona lokola rideau ai nani olekisa nani akangi nzela nani akangi nzela eza nani bafongola kuna na leka oyo aboyi kofongola ye moko et puis ya mabe eza nini o provoquer bato matete ofandi na matete keba waya ko telo na butu na lobi boy ka baza ba mobali bayati butu eza molai bayata sikasika wati naza bien préparé na moni place na ebisa ki yo déjà e bandeli nanga na ebisi yo ngana ye na pharmacie te na ye na debo ere ozoya na sina moni yo déjà o pasuki ka ko ngai tongo bakomi ko benga ngai moto wana linga ko ya mutu ka etuti eza mutu kana ngai nde ko tuta ira sengani naza moto blague te naza marabu keba nazaka marabu bango nyoso bayebi kaka oyo akomi awa na Kinshasa aza demo bango moko baza batemo oyo akosekana
azana pour de la mort naza moto mosusu nayebi te naloba nini bandeko nakomi na suka émission na nga me tokozala na maître Chuma mwa mingi na bino tokobandozwa bainformation aire nyonso kombe bundami tosala émission kombe bundami tokobandozwa ba information aire nyonso na ye parce que boyebika nde champion lokala asola kati babanda kopesa ngai 6 na lobi bato 6 baya na bundi na bango 6 mpona naza na besoin na minute te naza na besoin na silisa tout ata nefe papa naye na numero mosusu kaka na beti yo mage na ngai wana naza na munduki na kaka na beti yo na panzi yo awa kaka ozobima pa na yo prépare nzoto kaka oye na loyenge boye na beti yo boro na ngai wana bato nyonso basi bayebi yango kaka naza ata na 500 metre na beti yo boye opeli moto ti omona biloko ya ndenge wana papa sina ye batonda kaka naza na besoin bato batonda bamona kati ya bamona kaka babona kati ya lokola boye awa nde komba parce que babundaka bavaze na bavaze bayebani oyo ya njili oyo ya kikwiti oyo ya wapi sikoyo oyo eza na katanga nayebi ndenge obundaka te ngai kobeta nazonyata ti bakamba teknike naye nazobuka yo naye nde konyata ti naye konyata lome de nyata oyebisaki ngo te we ngai oyo ya boye ngai eza nde na sapato nazonyata nayebi te naloba nini nakomi na suka émission na ngai me tokosola mwa makambo ebele na maître Chuma po oyebi nde champion okala saka émission ezaka moto mingi tokutai mpe na moto azoloba lekatange bino bosakana na bango te baloba na tembe siko tozela tomona na ringi nde ni ekoleka quelque mbote mpona toshite na émission na biso ok namilamukia tu mwe bote batoto bakatanga balebe komo Kinshasa misi masima bantu bakuyeshi paka batoto bakatanga no na mwe bakinwa bali munapendaka batoto bakatanga munapendaka champion Chuma Wakumai mokuye tutamipokelea merci sana. Merci à toi Romain, maître Chuma mo quelque mbote to bomba koloba musupa na moyo zana kanda mina obi okomo bangi sanga obi ke oza demo après obi ngana satana na esprit mabe ozo ba kamba ki satana mingi comme monsieur ndiye na mo banga pembeni na mo mingi mbote point to shite si. OK, merci beaucoup. Maître Chuma Wakumai alobi boy. Moi ebele mo vivre saine. Hein? Mokolo dépôt aye. Oyo momonaka oyo azaka na kisi. Magicien impossible wa momonaka katanga mobimba ya Congo mobimba grand marabout, grand féticheur du monde. Ngai. Parce que ngana sina keya ko sala biloko na ba mindele wana na bimi kaka premier. Siko na lobby boy na ye na kisasa ba fanatique, ba manager, baya, basunga Chuma Wakumai, momo na bilenge, bande ko na biso ba mbujimayen, mola late. Bande ko na biso ba katange, mola late. Ba kachere oyo ba bima na katanga, ozala asoda obima na katanga, champion na yo yewa ye na kisasa. Ayana simana. Ba kachere nyonso ba yebi kaka baza bakatange osala lit na katanga babimisi o kachere na katanga olie kindoki na katanga siko oye na kisasa bima deja kuna rapide yaka okota na sima na ngai parce que awa kaka na kuti yo oza muswahili me na kuti yo oza na kote ya bakinwa papa kachere na yo na yebite eloko ozuwa molimo mosantu okufa Nyeti yo okoza eloko okufa ba changer déjà ba banda ko changer ça non ya kacho ko monena nyokwana akozo loko kima déjà libera pesa ngamba mbote ça va bien ce momoni balobaka o bakinwa babengisaka bakatangete lelo bakachere bakinwa babengisi kacher katange biso yo toye oyo azofanda awa kolanda nzoto te balobi na lingala nzoto muke sumu ebele awa na ye yebisa pe ya Freddy ya Freddy Ngoma na lobby boy oyebisi ya Freddy Ngoma oyebisi pe président Franck Diongo oyebisi pe nani et ça va bien na lobby boy Freddy mon président espéré na États-Unis d'Amérique Freddy Ngoma le coutumier hein président nangai espéré bakoutumier nyonso baza sima na yo na yebi yo bien Chuma Wakumai ye oyo aza na kisasa na ye kosalisa bango natangisa bango fétiche bao bakachere moto bazaka na fétiche ya muke
sikoyo naye kotangisa bango parce que oyo akozwa aka azwi moko pa achange na kochange akomi moswahili atazaki mokongo azochange directement na président na biso Frank Diongo papa na biso mwana na yo ye oyo abimi na Katanga aye na mboka na yo naye kodéclasse naye kotangisa bango kati papa na ngai nazosala nyonso tokokutana tokomonana naye nde koyebisa bango kati eza nini fétiche mpe eza nini. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe boye ba kati za kanite. Boye ba pe différence fétiche na kati te. Ba ko tangisa bino. Bino mo boye kana lingala ngo babi moya ebele mumona moya ko mona kati ngapi na ndolo banga moya. Babolimbisa ngapi na ya mpanzwana bo comprendre to bote mna kisa mais ça va te panzwana c'est to kima na bango elongo kuna ndeza ipana biso donc bon na komi na suka émission na ngai nazo boaka quelques mbote pour na chiter na moins de minutes na ngai et komi koleka ebele voyez na pesi ya fredingo male coutumier ba mbote ya trop na pesi dete na ngai Tyson mbote na pesi nani Verikitola mbote na pesi Vieux Prosper Bakine mbote na pesi Papindonga le voya mbote ya trope bureau technique na mobimbala ndiko boka mo DG Tite Longi pe modete papi fala ya yango wana kasi famille Mbappé famille Onyangunga mobimba kasi na lobi ke na pesi ni kaka pende mbote na pesi ni kaka pende mbote bana tout ya ngaba bana matete au moins na bien le koroyeyo kandinge zalaka na bosete vraiment kopesa bana kinkole bambote ya to côté bozali na komi na suka ko ba Belamine Kamba motema ya ciao.